et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Bino Nazali Nakati à Londres, reine d'Angleterre a pekisa ingana yate, donc mutu moko akoko pekisa ngana ya azalité. Donc tuiti place président de la République Nabuso Abouaki Ngouaka. Pour présent le biba français télé le passage ça continue à rythme lingala parce que yaza quinoa menga natala adresse naie na Belgique na Paris ou Angleterre. Eza ko sakanate parce que bimisi ba klebo wa moko ya ko sakana ko tuté donc parce que na ko détailler ngo malembe tranquillement pour beaucoup zoa maloba malembe na ko décortiquer ngo malembe mais déjà ngana ko tika makambo te boyebi ka so klebo wa telemisi makambo atika raté eloko pesinga mawa ambassadeur mboko mama wana zalaka na mboko ya ambassadeur ayeko ya sima ya président de la République. Donc, ils allaient sabotage. Donc, hier, era déboulonnage à l'ambassadeur, il y a un bic rouge moutaliboso. Donc, jamais Salama ata donc une abaminde la ambassadeur azaki censé président de la République a hier ambassadeur a Yoassim. Donc, vous voyez que l'ambassadeur wana bazaba to Kanambe. Donc, vous voyez déjà que bazo kende kalate. Ya wana bazo salaka ba makamoko neti mais ambassadeur wana a reçoit 5 minutes misato kolanda mapona ye parce qu'il faut pas quitter dossier na ye. Donc biso atoza siko ya wana na kati ya hôtel bino mombozo mona donc hôtel au président de la République a komelaki donc menayo ki nungu moko ebimi o César Ngadi ba agresser ye o César Ngadi soki basali ye nini ngana za awa na sécurité ya maître Wega Mukuna bino bozo ka maître Wega Mukuna na sango bomona ye bako agresser ngande déjà kuta fa ba maître ba ya bato ngana ko boté bango do bato bazo ta l'apparence ba ota net bakan mais boki pe bakan te parce que na bête na boki bakan ngana zana ba bilai na zona ba baton na ba internat président de la République personne ba bilai wana okozo coup de tête koyi donc ezali makamkutu ya bitumba na tête ozana tina te donc na kozwa beaucoup na ba interview awa na rosala ya bato ba kipaki sécurité à président de la République parce que 5 minutes avec César Ngadi zana kati à Londres. Mais bisaki bino ngana yaka partout nakoya partout ba misusu basalaki net ba osala ba vidéo na bango moko soka chaki ba makambo soki ya ba kaka soki ba ni soka zali kaka bivore na ebité abomba ba kaka 3 jours na mboka ne boyebi place sukaki bo moni ndenga anglais ko atala o moni intégration mboka nyoso tout soye na mboka il faut yeba munoko na bango pour l'intégrer bakangi yo kuno komo beta munoko yebi anglais nganga sa kuto yebi anglais atu ke senga mabe donc yo intégration yebi to yebi anglais to zulu kama kama anglais mawatro donc naza siko bozo mona donc naza bien important donc mutakoko simbanga zate parce que pe bako simbaka penga ité tango na ya eza mboka na ngate mais naza bien encadré donc boye ba ke 5 minutes ezali awa na kati ya Londres tozana bino team mercredi donc tozana bino team mercredi. Donc boya bobeti na nango mwana na bino bien soki mwasi na bino bobeta donc bino mo bomonaki boya bozoganga neti bani et puis songa nango tuna bino bazaiwa tango ba président na bino imaginaire ba yaka est-ce que biso to kipara bino ya biso bozo ya piata est-ce que makam na biso etali bino donc vraiment makambo président de la République alobi toko décortiquer ngo malembe pour te expliquer bato parce que moi na classe bato belé ceux qui monsieur bio professeur azo pesa maté ya bato musu ba comprendra facile maté ba comprendra na passe donc yango no moni les premiers azalaka na l'échec azalaka mais biso tout de suite to comprendre avant donc sikoyo na kozwela bino bato oyo basali sécurité na bato oyo bayaki na adresse ya président de la République ba pesa ba impression na bango boyoka bango moko donc vraiment ezali esengomiki donc bayambinga kitoko na kati ya Londres donc na ozongela ba na Paris mercredi donc vraiment ndenge na baraka ke tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps mais boyeba ke Joana Mutuwana kanamba ko bikate akozwa na ebité ba kando to komi nango obi les 24 présidents en droit ya osala ba masolo bozo comprendre liboso boyoki langage ne oyo akomi nango kuna donc Mutuwana to kobiki cette fois zoma solo na mbunchu pe na dikosi ya bu pia to vandini. À très bientôt boyoka biso bana ya Congo
toyane sengo mingi lelo comme mon anakati ya bilili il y a 5 minutes il y a grand prêtre César Ngadi oya ye pona ko sepelana biso elongo na adresse ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton. Alors touti na milulu oyo uteleka ya kitoko ya elengi et puis bato nyonso bayaki na kimia bazongi na kimia et puis esengo bato bayaki na nzala ya bilei. Alors biloko balie na bakwanga na bapondu ya madeso. Alors bazongi vraiment na mabumu plein ya kosakanate na mutupe plein ya kosakanate. Alors merci na Onyon Soayaki et puis merci na Yemoko Fati Béton et puis toi une équipe oh ya sécurité oh toi qui na bango to sali. Alors on a coupé sa micro pas mutu moko alors boyoka apese la oyaye mais en tout cas merci pour na bino boyaki et puis merci pour na président de la République. Merci na Rubanda na côté et à droite Meteraj. Merci vraiment mingi na ndenge leki lelo tu as tout remercier président na ba master ba bandeko ba combattre ba vrai combattre surtout na mboko yo pour ba supporter président moi ba combattant yo ba mbeng ba combattant mais tu ba ngote na mboko yo ne ba chez les autres mais sinon tu m'as très bien merci vraiment na passer na ba kolo pe na solo bande ba combattre mboko yo. Merci beaucoup ndeko nangai journaliste ndeko passer biso message tous les cas donc biso to ba combattant en Angleterre bino mo boyebi auto benga zone rouge mais le comité tapis rouge pour la présidente de la République ozali mona mboka ndeko na biso auto bundani ensemble yango banda le comité zone verte pour na lokumu ya Congo nana minga kolobate to remercier kaka communauté congolaise de toaki uni to ali soudé to lingi to sangana biso nous ensemble mais na pesi kaka message na mandeko na biso o wadana incompréhension o ndenge président république alobi ke bali ba kombantaba eza ko fingate expression ngozali clair po ntaba nde bakangaki na singa baza ko memaye na abattoir ba bomaye sans le savoir ozomon bandeko na ngai to bundi ensemble bozo na raison le Congo nous appartient président Félix Tshisekedi alobi bien que soki asali malamu te peuple akotu na ye bilan ya mandat na ye ozomon lobby akoleka na ye mutu mususu akoya ezali to bandi un Congo nouveau mais eza eloko makasi mutuya ezali na regretter mingi pona moko ya biso to ndeko bunda na ye mais akoti na nzela wa kombantaba azo comprendre te mais azui humiliation oyo kwa kozwa na kwa katali rambo ndeko na ngai ataku tozali edingwe devant 1000 personnes okobunda te okokate self défense lobby ke kima on comprend dernière prise à self défense ali la fuite mais ndeko nanga oza humilier yo moko yebiango bo gagner eloko moko te et malamu te tozongisa tolinga communauté za bomoko. Merci, c'était sergent Mokre que c'est James Bond Nevada 007 Mozande Zapata di Torino Costa Pinto de Paracatu commandant de moutons. Merci. Merci peuple congolais, c'est général Patson Kelly. Juste naïka on appelle ça merci na ba massa tout baninga tout autosala mango sécurité bo moninde masolo leki tant que ça nous masolo banda awa et banda awa. Merci vraiment na batu tout au bayaki. Merci vraiment nzamba pambola bino Fati Béton. Ouais, merci beaucoup peuple congolais. Il y a maître Chico le Bilzer. Il y a un message précis que batu tout bayaki to sepeli comme le président ba yuma wana o bati makelele so disant ba combattant mais président c'est bon que ba combattant biso tout à l'aise mon candidat à l'aise. Merci. Ok, Zangai Maître Wali Loboko Solo Nakoma Loboko Béton. Donc sécurité zaye makasi PC à l'écanité Ndinzi à l'écanité Manso maleki malamu donc leki malamu mais et là déplorable pour na baninga na biso o mususu bazali libanda wana ba meka ki ba déranger batu mais moko na bango ayaki komi kota na kati boloa abeta mi lokwa nyoka menga inde mutu na ye ko sauver na bimisa ki libanda ngai na mete chai ndeko ko sa susu eloka bongo te moni ndenge banda ko beta o bongo eza malamu te yebango malamu ngam tu na sauver yo na bimisio libanda eza malamu te toza malamu toza na bomoko. Merci Maître Wali Loboko Solo Loboko Béton. Merci. Oui, merci monsieur Ngadi. Comme vous voyez plus d'or aujourd'hui, on est ensemble avec l'équipe de sécurité. On a fait en sorte que le président, pendant sa conférence, ça se passe bien. Donc il a été safe, les messages étaient parfaits. Il nous a parlé de unité, donc on doit être soudés. Donc Nebo Monika Ndenge
maître balobi, maître Raja, maître Bawera lobby, donc biso boulot na biso zaïga to look after president. To musale salami kipitoko, problème est l'équité, donc to zawana pour na safety, il y a ba peuple congolais. Donc président na biso aza président ya congolais mon côté ya balou bati maza président ya tous les congolais. En tout cas, Gent, ce qui est président zongi les sous awa, donc na Londres, boyebi qui équipe ezali, donc équipe encore une fois de plus, il y a bodyguard, donc tout ça vraiment qualifié, donc bazana ba diplôme na bango, il y a musala ya usa spécialité à bodyguard. Donc bala sima ce qui est président hier en tout cas ba papa ba maman, boyana bana, tous en sengote c'est plat. Thank you so much, okay? Bon, Toyaki n'a se présenté, Ngai Nico Manueno, le bourgeois gentilhomme de London. Toyaki pour tout ce plan président et puis communauté. Bon, Nabao Balingagi présidenté, Nabao Balingagi président, Moussale Lekai Malamu. Et là on a reçu la communauté, tous à la together. Bisonio surtout tous à la makila Moro Congo. Aux hommes Moutazana makila Rwandais, quatre nabiso ezalabao ba protester, bazate. Surtout tous à la makila Moko. Donc balasima bolinga to sangana tanto ko sangana et au sala biso force munene po to zongisa Congo na place ezalaka ya kala ke Congo ezala moins ko bunda nana zo profiter nango nana zo profiter vraiment na makambo ba mona ke no ba congolais bazo ko bunda boso yo congolais zo ndima o bunda na ndeko na yo bongo so moni siko bazo bunisa ndeko na okuna réaction e uzalani donc otika babo mandeko na yo yango ba biloko ezo lingana ba beni. Mes frères, sœurs, Boyato Sangana together, Congo est à la uni, Totombola Mboka na biso, tout ce que j'avais à vous dire, c'est ça quoi. Merci, Nakomona Nzambe, Nzamba batte la Congo, abatte la biso nyoso, na ba lingi na ba lingi to Sangana together et puis Totombola Mboka na biso kende liboso quoi. Merci. Bye bye. Bonsoir, na Pasteur Charles. Merci, Dieu soit loué na activité oyo ilega ki na mokolelo ndenge ba komata balobi sécurité zalai makasi en tout cas na nyonso to sepeli makasi pendant dès le début jusqu'à la fin en tout cas nyonso leki na kimia nzamba zo lokumu fashi béton merci. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati.
bachaîne ya Londres eza na kati olingo na makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV même biso ndenge ozomema biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.